Bonjour, bonsoir, Nabandeko, Balandinha Soya, Voice TV officiel. Topesi bino mbote na kombo na Yesu. J'espère que tout le monde a bien. Biso toza bien ngoli na Nzambe azo batela. Merci na bino nyoso na ndenge bozwaka tant na bino ya kotala belima na biso. Tikete Nzambe na lola apambola bino, Nzambe na lola amona bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyoso. Vraiment Nzambe na lola apambola bino ndeko soko zana no abonné na chaîne na biso te. Na pesi yo quelques secondes au s'abonner na chaîne na biso eza nango gratuit. Merci na ndenge bosi ko s'abonner na kati ya chaîne na biso. Nzambe na lola amona bino bokoza desite ba recette vraiment ya kitoko. Oyo recette na biso toyi nango ya liboke ya ngulu na mbika. Comme to tunaki question na mir na biso bandeko ba votaki liboke ya mbika na ngulu. Ba recette mususu bandeko obosengaki bobanga te ekoya nango. Voilà tolanda parti oyo. Merci. Et voilà, awa toza na ngulu na biso, toponi ngulu côté vraiment ya misuni, eza na mwa mafuta, to sokoli yango déjà, donc toza na ngulu na biso, et toza na mbika na biso, oyo tokosala nango kombo ebike eza recette ya mbika na ngulu, et awa toza na jimbo na biso, toza na matungulu na biso, toza pe na ndembi na biso. Awa toza na poivron rouge et toza na tangawis na biso. Toza na muscade na biso ya poussière. So toza na wa poussière te, oza na yambuma au râpé. Et awa toza na tangawis na biso ya pâte, moko sa la tangawis et toi na aïe na biso ya pâte pardon, moko sa la aïe nyo soza nango. Voilà awa eza ngulu na biso déjà to sokoli yango bien comme na lobi. Donc eza des préférences eza la ngulu moko ya côté ya misuni pa eza vraiment eza na ba mikuwa te mais eza la ngulu mo ya mwa misuni na mwa mafuta comme bodomona mais ça dépend ya ndenge olingela mais lokolo eza ya liboke des préférences vraiment eza la ya mwa misuni. Voilà tote jimbo na biso na kati ya ngulu na biso. Donc beti mo elubu pour na papa et aussi moi bien papa aussi puis là donc le ko eza ba biloko mo relia maliama mingi to beti on boye ça la vraiment kitoko. Voilà awa to na muscade na biso ya poussière comme na lobi so za na ya poussière te o sali no ya mbuma o râpé yango. Donc na tie juste moi mukie na tie juste moi mukie. Et na zui aïe nanga ya pâte na tie donc so na aïe ya pâte te ko sa même ya mbumo râpé ou soit tuti donc ndenge kaka olingeli donc recette pe ya aïe ya pâte comment ko sala yango eza na chaîne na biso donc soki oza interesting. Donc awa pe toza na tangawis na biso tozo râpé to tia juste mukie moi ba biloko to tchétché oyo eza pona to tokisana yango musuni na biso comme to yebi musuni ezala moise et tout ko tia yango pona vraiment musuni na biso ezala bien to juste tangawis mukie comme bomoni wana donc ebele te moi tangawis moi mukie pona esa moi kitoko na kati ya musuni na biso ya ngulu. Voilà et tout une ndembi na biso bomoni ndembi nanga na nikite na zui vraiment tant nanga comme ndenge na katchango nde bozomona na katchango vraiment mike na zui tant nanga ya kokata comme boyebi vraiment konika isa vraiment préférence nanga te mais na lobite ke konika te na pekisi yo konika te donc mais isa vraiment préférence nanga te et vraiment bomoni pe o isa matungulu nanga na kati yango na râpé yango te mais na kati yango donc na zui tant nanga pona kokata yango na lobite ke na nika te na nika so na nanga pressé mais na préférer kokata. Et o eza poivron rouge na biso to tche mukie hein donc eza ka mukie eza ya mobimba te to mixer yango donc po pesa moi rouge moko pesa moi couleur mo ya bien na musuni na biso comme boyebi naza vraiment na besoin aussi la aja awate na recette o na besoin ya aussi la aja awate et to ko mélanger yango ndenge boyebi déjà na voice TV ndenge to sala ka donc musuni faut sangana na bépice nango avant ekota na moto esangana ekomeloko moko avant ikende na moto. Voilà. Et awa sikoyo to chauffer déjà plaque na biso
ya moto to tiaki yango mwa moke échauffer et tozwi musuni na biso totie na moto mais totie yango mai te o totie yango mai te ba mama otokisa musuni na mai o ebimisaka yango moko ezala bien esalaka musuni ekota vraiment épice bien. Voilà, awa toye ko contrôler musuni na biso donc tozozela jus nango ebima lisusu mwa muke musuni nanga na kotokisa yango mingi te nga vraiment toyebi ngulu disa musuni moko ezaka pete eza musuni moko ya makasi te donc nga na tikaki yango kaka 5 à 7 minutes na moto mpona ebimisa jus donc nga na linga to na lia musuni nanga munoko minu nanga pesa na musala nango na linga misuni ekomi pete te mais so oza na problème peut-être ya minu okotika ngo elemba nga na tia ngulu nanga te ke o ebela na tika ko ka 7 donc 5 à 7 minutes pour na ebimisa jus et puis ba pisse nanga na tie ba ingrédients nanga esanga na bien na musuni nanga donc mais so yo lingo tokisa na yango penza ebela pas de problème donc po ekotoka lisusu na kati ya liboke donc na lingi te koma potopoto na lia musuni ndeti donc minu nanga ezosala eloko te non. Voilà, tomeki munga na biso ekoki te et toye kozwa siko munga normal liboso totiaki jimbo siko toye kozwa munga normal toye kobakisa pona munga na biso ekoka na biloko po soki ekoki te liboke pe ezala elengi te quoi donc pona bato balia munga pona so olia munga te pas de problème donc tobakisi munga na biso tozobalola ka vapeur wana musuni na biso eza na moto donc moto yango oyo ka na vapeur wana tobaloli yango pona permettre munga na biso ekota bien na nini na viande donc c'est ça tobaloli et tozoleka na étape na biso mususu awa toza na mbika na biso comme bomoni tozozwa siko mbika na biso tozotia et tokobanda obalola ngo bandeko ba mama na signalé bino ke pona recette o foza na mbika ya réserve parce que so mbika no ebimi mai donc liboke eza bien te po liboke faut pas mbika eza mai faut pas ebima mai donc il faut na mwa mbika moko pemeni ya réserve po soki ekoki te obakisa ezala mai te kozala na mbika juste te voilà ana uti obakisa mbika na congélateur parce que mbika oyo nazalaki nango awa ezalaki moke donc tozotia ndambu tozobalola pona eleka pe ebele te ezanga pe te donc ezala normal ça dépend ya ndenge olingeli. Merci. Et voilà, awa toye sikoyo toni tokanga liboke na biso. Donc na kobana nanu kotia o ezali papier aluminium nanga na se. Donc foza na mwa bol na yo ou bien sani moko ya libulu pona kosala vraiment liboke na o ezwa forme moko ya bien. Donc na juste bol nanga toyebi bol na tie bol na se et na juste koyo papier aluminium nanga na tie boye bomoni na pesa ngo déjà forme. Donc ezwi déjà forme place liboke kosa ekofandela. Donc linga to ça la sani à plat ou bien ça la plateau donc bon monde nga na sali na tie papier aluminium nanga ezui déjà forme et na yeko sosko likasa na ngai na tie place mbika na ngai kofanda likolo ya likasa donc c'est ça to tie yango boye liboke nanga bomoni déjà ezui forme penza ya liboke parce que bol nanga eza ya kokota ton na tie boye ezui déjà forme mbala moko. Voilà, et ce que tu m'as dit que tu as mbika na biso na kati ya makasa na biso na kati ya liboki na biso. Voilà. Donc et ça na simple et facile de tolobi mama o saleli boye pona papa bino moko mo ba recette moko ezaka ke to lamba mikolo nyo c'était poza mutu moto ko lamba eza lokwa pondu te ke mbika to lamba ngo lokwa pondu mo o saleli boye mo na papa osipila o lambi boye bolé moi et le mo boye ya bien et ça la moins bien donc c'est ça et na kangi liboki na nga bien. Ah, on a bakisi lisusu pona on a besoin ekota maïté. Voilà. Tozongi awa na région na biso to tchaki déjà mai déjà to tika ki yango etoki déjà avant to ya kotia liboke na biso ko tsela mai ya malili te ke ozui mai ya malili o tcheno tia déjà mai no etoka déjà et na yoko zo liboke na ngana tie finika yango c'est juste que na caméra na lakisi te mais na finika ki yango liboke na ngana moto esali 1h20 na moto na tika ki yango 1h20 na moto pona etoka boye na nzungu donc 1h20 na moto pona kotoka donc finika yango c'est juste na caméra na lakisi te kendenge ezalaki ya kofinika kotika yango polele te po efo ezala ya kofinika po vapeur wana ya likolo ezo permettre pe mbika no ezobela na likolo donc wana tozozela mbika na biso ebela.
Donc après 1h20 tolongoli mbika na biso na réchaud na plaque totoke kotia yango siko na four eza pona ekausa lisusu soki mwa ba mai ekotaki ya mike pona ekausa yango. Donc na four esali 30 minutes et awa sikoyo to récupérer mbika na biso na four. Donc na four esali 30 minutes na réchaud ya kotoka esalaki 1h20. Donc c'est ça tozolongola sikoyo mbika na biso na liboke pona tolia liboke na biso. Donc pona bandeko ba votaki liboke ya mbika. Alors liboke ya mbika yango yo mususu pe ekoya na eloko mususu. Donc boza toujours branché na kati ya chaîne na biso ya Voice TV officiel quand bokozala décidé. Voilà recette na biso ya mbika. Ya liboke na biso ya mbika na ngulu. Voilà. Donc so papa lia mbika osaleli ye boye osali pe boye pona yo moko mbika ezalaka kitoko ya surtout na kwanga. Donc boko olia na kwanga pona bandeko mususu balobia oloba te biloko ngo to olia ngo nani boko olia ngo na kwanga na fufu. Donc quand ndenge yo moko olingeli voilà bobo santé ko partager aimer commenter et que ça la biso bien et surtout ce que ça abonnez-vous na kati chaîne na biso okozala décité nzambe na lola apambola bino tokutana mbala ya sima.